Peut-être na balandi nyonso ya magazine tokomi wapi tomesana koloba yango meme oza na pasi ata tolali tolezonaka nini mpona mboka na biso Congo. Je pense que non nyonso azali na souci ya alternance mais eza soni ya komona bato oyo balobi ke baza bayi politique ntango bazobenga moto politicien c'est-à-dire oponami odefendre mboka nao surtout province nao parce que Kinshasa eza capitale. Mais problème eza nini toke na élection ezalaki cash eza ILC IDPS toke kote oyo PPRD oyo natunaka ti lelo cahier de charge ya FCC ezalaka wapi. Mais ya soni eza nini bato oyo balakaki bato bapesaki bato bapromese lelo d'ici na kolakisa 7 voitures. Quelle voiture? 7 Mercedes oyo bapoliticien oyo balakaki bato les peuples d'abord oyo balobaki keno tokobunda mpo na bino. Mais moto azwi terre okende mikila po tokosombaka enikima kosombela bana na ye na musolo ya mboka na biso baimpo tozofuta oyo bato bazosouffrir oyo bozoka même na livulu c'est-à-dire baérosion ezosalema cause ya baterrasse eza bouché. Mais moto asombi 7 Mercedes fabrication 2019 bazotia moko na conteneur tala dégâts folie. Tout ça ce qu'on bila il y a des politiciens au bas dans 8 mois après alternance mais le lingue peuple zo souffrir na ko sakata pour moto ala kisinganzela atikala ko satis ko ngana ko sapwani na kenda rapoto te mais na ko laksa bino d'ici là 7 Mercedes nani asombi ba Mercedes moko na bureau ya chef de l'état na ke ko sombela bana na ye bana classe ba obolobi gratuité enseignement bazo tambola po bazo tangati mbongo soki to tie même matana ba école ya Kinshasa to futa combien d'écoles mais kozala cabinet à chef de l'état auquel kosomba 7 Mercedes ba couleur différent na kolaksa d'ici là pense na image mais ça sonne ni na koloba na INC na IDPS botika théâtre pour anine jusqu'à là tilelo IDPS boyebi carte ya FCCT toto moni bokei place nini INC o ba marché na mboko tina so tout net pour tout na opposition INC place o ba marché o ba kangama o ba zoka elembo lokola nti ba Jekobeya lokola ba Christian lokola bana basi ya IDPS o bazana kati ya ndolo pour alternance pesa soni même Jekobeya bosani combat Jeko yo zaki na ndoloti tango epenge fofana to sona magazine to komia bikutala yo bato basali combien faut aimer ça moto wana CG o azaki a CG ai de pete Jacquemain na o lelo aza excellence Sylvain o abone ko sambela yo mais o bosani na mona ko la folie matina mutu lelo bokebo aksi bato théâtre ya ko mona bato ba beret rouge o bazo finga président de la République bazo finga IDPS bokebo sangani na 2 personnes à INC bon qui me oza ko engager IDPS mobile na fils mukoko ozo se bato sonya à tout moment c'est dit à cause de ba tiemino mbongo botie na poche bokebo bozo engager pays mobile bazo payer en otage pour ba sentiment na bino mais bo sangani bobi ke na bo moko ya cash na FCC maintenant après 2 jours na tongo nango tomoni Emmanuel Ramazan Shadari soda o bazo benga lelo ça dit moroteka o bazo beta bino ba mouvement botia o sa théâtre oko bato ba comprendre émotion parce que biso to yebi passe alternance oyo tango ba kamana to konwa bazo continuer ko zoka ba kota ba kasho moto ba nti Dieu makesela kasho asukana moni de là président moni de là bakanga bango na Dieu makesela tous continuer kozoka ngai na trésor zolozolo o lelo tisiko bakam ba téléphone zo mona nati na naibi manjo moko pe bota lo lenge police o bazolo bakana ba accompagner chef d'état lo lenge bazo maltraiter ba mais jusque là ezo sanga nini pona ko changer police pona ko changer même procureur de la République pour tout monde le côté ministre des affaires foncières 0 ministre de la Congrès de l'étranger 0 ministre de l'habitat 0
c'est-à-dire ezaka na moi comme ah pena ko interpeller na ko informer des jeunes bango bakoza na qualité ya ko contrôler ba étranger commune à Kinshasa ça ne va pas na ba bureau de o bazo kanga ba étranger c'est pas dit que kozala malien kozala camerounais kozala sénégalais des autres poser problème mais pas kozala na qualité ya ko contrôler ba documents ezaka ka des jeunes mais ba bureau de o bazo kanga bato na bazando bola mukana 6 bazo kanga ba étranger bazui autorisation epanani document ezate déjà me fa fongola miss pour la nomination ezaka na mutu moko osala mosala cadre directeur déjà parce que normalement ndenge azo refouler bato baza na makiti ya mokiti merci naye koloba pour na JFM service moko o abiso o dolobelaka agence moko na Europe soki olingi otinda biloko na décembre otindi la famille na Belgique agence moko ya JFM service irata te yango alobi keno numéro nanga un mois ezara ozosolola bazobenga moto azwi yo te ekodérange parce que aza na posa azwa information yango asali numéro ya agence eza même na WhatsApp ndenge amos asalaka mosala na ye bokomona yango JFM service quand ndenga aloba so na oseka po to réussir bonne année les agences mingi teke babeti loko a bonne année la JFM service ba 39 yango déjà toi déjà ba 22h awa na kati ya staff ya JFM service na kati ya Allemagne donc kanga ba 39 oyo kokoma va ba fête ya auto ostenga déjà ba client nyonso o ba tshaka biloko na ba na ba 39 boza motema pio biloko na bina bonne année yango ekangami donc to ostenga susumba su tokoza su na conteneur mo ravitaillement rapide mais wana eza 100% sûr teke kokoma avant ba fête mais oyo penza et comme avant ba fête donc to ostenga su na batutu bamboka nyonso oyo JFM service ya ali na ostenga ka boko ne toujours kopesa nga toujours confiance et puis bo sepela nga eza jusque ka ke na mona musana bino alors so bo pesinga gwa musana ba sabino pe guya ko baksa susu ebele donc na souhaiter susu ke batu nyonso oyo batina bloko te pona ba bonne année bon me la suku checker biso mikolo yo to kanga sous conteneur mo kalaté mais ça 100% te comme na bonne mais compé ko koma mais oyo ya ba 39 ya ngoto sisi to za presque na suka bomoni ba 39 ya ngoto kangami donc to sengi susu batu nyonso oyo ba zana ba client ya JFM service te en tout cas pesa nga toujours confiance pe beaucoup ba client na biso posa jamais déci le message na va pesa pour na ba 39 ya mwana ba 37 semaine prochaine déjà na matali to banda douane ba 38 ozala vers la fin du mois et puis ba 39 au koma na décembre merci ezaki JFM service frère Nabino oyo apesa ga musala OLN donc système a mikolo kana na bala bino système bidim donc musala mwezo mwana merci ezaki JFM service merci mingi oyo ezaka koyebisa ba client na biso so ba check biloko na bango abona na ya ba 39 conteneur na bino yango esilisi tosilisi musala nango esili donc preuve année a tozali boso ya dépôt ya JFM service mituka na biso ezwaka biloko na bino yango donc ande na yebisaka bino ke bopesaka nga toujours confiance parce que confiance oyo bopesanga yango ezosala ke totiela bino bamateriel nyonso ya mosala ange mpo mosala ezala malamu toza na kati ya dépôt ya JFM service tosengi na bino vraimen bopesa biso confiance toza susu na conteneur moko ya kosala oyo ekozala na chance ya kokoma susu avant bafete ya fin de l'année merci ezalaki frère na bino JFM service toza na kati ya dépôt baoyo nyonso ezokota na kati ya conteneur oyo toza kocharge susu weekend oyo ezoya yango napesi bino merci mingi na confiance oyo bopesaki nga mpo na biloko ya bonne année donc JFM service aza koremercier baclient nyonso merci na bino na confiance oyo bopesi nga mpe na kozongisa bino confiance par rapport ndenge biloko na bino fo ekoma avant bafete merci ezalaki JFM service numéro wana soko obengi okozwa agence na Belgique na koloba keno JFM arataka te moto oyo alobaki keno na banda d'abord na moyen de déplacement moto oyo alobaki keno cheval blanc mais mpenza esimbi te mpona moto oyo mpenza bato wana kozela bamona mpo nalobelaki yango bien avant mais eyaki mais eza na baproblème yango nazoyebisaki mwana mboka JFM service mais yo moko comprendre ke mokili ezolinga omo emona eloko yango tolobelaki yango merci na bato nyonso bandaka tokomi wapi ayo eza place ya sérieux même na Kinshasa soki olingi otala information
chaîne ezaka moko tosali chaîne esa makili tokomi Happy TV yango wana information oyo pena ezwamaka na source na bato nyonso nalobaki ke non Richard Pangi asombi voiture mpo na biso tokomi wapi me tozosenga lisungi mpo toza na agence JFM alobiki akomemame na mbongo moke mena depuis na bandi koloba ti lelo moto abengi nga aza te moto abengi mpe JFM aza te mpo nalobaki ke soki olingi oza na poto JFM aza na poto banimero na ye yango wana obengi se présente ke nalingi na mema mutuka tokomi wapi mpo epenge Fofana aloba azokosa to azoloba vérité awa nde na remercie bamama nyonso bato oyo totindaki na parlement bocomprendre ezaka na bamoko oyo bakende kuna kofingaka bato ka nde bozoyoka so wana eza lokuta te me mwana mboka Eliezer asina engagement moko na mutu te ezaka atake ya bakongolais tokosola na bato me toza famille moko te yango mama matana ya kuna na assemblée Eliezer aza élu ya lamuka oyo aza fier nango mais yo mpe oza député ndenge oza komibenga champion mais oza na liste nini mpe depuis oke parlement atake double brassard osali nini toza wana mais je pense que moto amoniki aza lese na Belgique bametre ya mwana mboka Frank Diongo président ya parti politique d'ici là bakobenga bacaméra tokoakompagne bango mpo bakokende kotikela député national plainte na ye ce n'est pas dit koza député nde bakokanga o te Frank Diongo akenda prison député national Dio Minonga akenda prison député national mpe Doli Makambo mpe ake prison comme un ministre comme député provincial ya Goma bongo yo oza représentant ya peuple oza mopositeur mais ntango ozo respecte peuple yango te tokosala na yo nini faut kotia yo place esengeli bayaka na bana batala yo parce que ozokoka koédiki meme ata jeunesse te eza soni JFM service d'ici là bato bayebi keno matade ekoma na yango na limité conteneur d'ici là ezokoma okozwa ndenge bomesala mais oyo alingi kotinda eloko na ye olingi atindela trésor zozo lokoli Amos Lubaki Diema Kessel bayi nyonso ya tokomi toza na agence na biso JFM service mais oyo tout apesaka tozwaka parce que esimba merci trésor zozo aperde bacaméra na ye nani azwi major ya lingwal nani asakage biso moko oyo batie na pepe oyo aza colonel ya pepe na Kalfungol nde bozomona merci na bajournaliste nyonso oyo basuli kotalisa bato lolenge bapolisier ya colonel oyo apepe batie sika na Kalfungola ata na kufaka aussi mokende akufa me kombo aussi ekufi te mais le peuple gagne toujours nayebisi UDPS INC botika théâtre soki bozwi mbongo ya kolia ya kobala ya kosoma mapango le peuple congolais batebe baola ya libanda batebe bazozanga ya kolia batebe bazozanga mai mais na kolakisa ndenge moko na cabinet ya chef de l'état ndenge asali folie ya kosomba 7 Mercedes mais Congo transport eza te basina bazozanga ata mituka bana classe baza te mais ye azosombaka bamituka merci na bana nyonso ya magazine tokomi merci.